nga pona la vérité na banga ate. Je te dis vrai, mutasali ke Mosaga ba libérer c'est moi. Yé pas samba ni wenge ni mutu moko te ya wenge ni membre moko ta wenge. Ba appelle les là qui JB na wera. Ba sepela na yete na makambalo ba na TV ba sundola ki. Première prison, c'était Kofi Mtal Alembis, Kofi Olomide boss Mtal Alembisa dossier Alemba. Alembisa dossier talika ke petit na ngato zala na ye. Moso to kabwa na otindelo ata 10 photos au bazala na Kofi Olomide sans JB. Surtout kabwa na otindelo 10 photos tchango na émission 10 photos bazala na Kofi Olomide sans JB. Na suka pe ba kabele 3000 2000 et puis na pala o sepela ke na 3000 2000. Prison tour. Anga ke pe na prison et lo bakanga ki était dakia ndozonga ninda kwa kenda samba basala ba muta sala ki abima mwana ya wangana blana mtabimisi ye kwado ekufa yozo comprendre que kwado ekufa na chaka sumu pepete na fula suba tute kwado dayat na fula na ba fula na be mission na ba na otanga kombote te ba animateur ba camarade ya père na la kokitambo bazé belé zara juna mo ba fute papa langa bile kutika ya pe mané na kimia amta ba problème ote na bengi ye na essayer benga boss epsa boss abenda koni atika mambwana abete kara ngana ko régler makambwana na okina palais pour surtout on a des familles ba kongo na baluba ngaso na kenana na ela baluba ko ela bakamwania ko na so mwasi kamwania ya mobali mavuzi pembele ndoi nanga mais so na nenga spiritualité na ngona ba kongo ba bitanga ba koka jam na kenana na baluba bandeko na so bana kankri sewa baluba na okende pa baluba po bakongo bakotela kae na okende pa baluba na baluba na pesi ba rapport si wango ta mwana bino abimi boloko ko se tromper kaka si net abimi boloko po ya gagner procès na otalela ba media na gagner procès ni nezate una oh Congoli solo. Bonjour, moi Salama Mona, c'est Péline, on rendre ma visite. Donc, ça allait bien. Moi, la maman. Moi, maman. Déjà, j'ai changé parce que la team nous a grand le boulot. On a Real de Madrid, l'équipe la petite. Sur le talent, on a un Congo et qu'on a comparé à Mazembe. Non, Mazembe. Sur moi, on a que Béta Mazembe. Comme il dit à famille, j'ai changé. Vous comprenez, on est opérés sur la foot à Batou chaque mois. On a un salaire dans 11e jour. Les a blagué, basé là de 30 pour la foot. On a un voyage dans 7e jour dans le quartier là-dedans. On a un jour moko. Les a blagué. Donc on a un maman et Afrique. On va bali batikela bango charge na pesi bino mbote ngai ambassadeur na bino mwana bino le bocha epoye déjà pour na banda na remercier na ba conseil na nos amis mikolo par le professeur il est intelligent et non moi blanc qui est donc bien entouré à Osaranate on a déjà na pesi docteur en droit taram tata docteur en droit hein les prof Sil Mulungu Lungu donc na pesi mbote Mulungu prof Sil on a bien entouré dans mon papa na Pascal Poba na mon trésor Lusamba moi ce son là t'as bien faut bien un téléphone de no beninga na plus de 143 90 649 54 86 donc on a bienvenue mangani mais na place sur na pesi basalam papa na tout roba ma même Elinzemba tous pépélé en bétolo donc mère place sur ali geste ça là qui c'est bon déjà na pesi mbote na mama riva na Londres na lingi to banda na biso bema to banda na na tali lo mo ya ko follow mi de ba sepela na yo après to ko ta ba question lo mo ya ko follow mi de pour ba ba libake to ça na blana mwana mama nana et ça la bien balinga mongono wana mutu sa bengai blana yemba bien blana Gino na yemba ngo bien eloko mobo yemba ngo bien à part Gino banze moniso na quartier la eloko zebele to na ba yeah mami sala no ki oya oseko soso yembo iwana yeminzembo aba more isole obishawana ibandaka digidi mama digidi yeah mamika sala no ki oya oseko soso yembo iwana yeminzembo aba more isole yeah bolingo sala no ki oya chérie na gomi otambola koti lokola moto azana libabe natindaka bato natindaka maloba ozongesa tayi ya note mami merci tozala mwana manana mais
depuis que tu as quartier latin, depuis que tu as fait son première fois dans le plateau, mais dans le concert, je blana nani na mono boyo ngozongisi que follow mideke blana mosaka mais attends ozo mutu kama na mono ko mo mériter ma kombo mwana mama nana pourquoi différence wana ya na podium etaki kombo mususu maintenant ozo mutu ko changer maman kombo mwana mama nana bon moni RV azali ko communiquer mboko esikati mboko esika RV azo communiquer RV azo communiquer fallait qu'on recevoir maman pour pifona pouvoir avoir pesanga na comprenez j'ai bien dit et on va nous parler vieux à prêtre ba fait na suba fallait ba ya take fallait pour patimba ma colora ba on la banel ka ba DiCaprio ba nene tie mo pa longwa ki ko évoluer ba El Marabio choni ba aigle mambo belé fallait nga pe na comprendre mon on comprendre moi mana na ba mo ekenda on peut dire ma bengi o mama na mana na oboya mo bité o zo bise be ma kala mingi to mo na blana na o dae parce que boss ku tabe nga su blana te ko ngai na sala 2 semaines avant ko ba blana ya na bota na sala 2 semaines blana te on va ko ba parent père balinga na ko mbo na blana te bas mère na père basangisa baza o benga nga Ibrahim zo comprendre là les arota fama papa te blana père na mère ba botimo la ba décider bo pesa kombo parce que bino ba bo sala raté les ba sala li bino ko lia ba lesa ba bino da déjà pas ba Congo so comme bongo bango fo ba imposer bino kombo ba parents bango ba li kombo ba parents ba linga kim ta pesa kombo Ibrahim za ya mère à vie ya mère à vie alors la banda la to dae ko ko la sudi la place wali kuna donc po makase ko ya ko nzete ko la makaso ezo ko isa adaya auto kufa to kundaki donc comme fait par ba force dans la sudi la yim tabisanga ko mwana vana na 2 semaines Ibrahim do ba mesa na ko benga mingi Ibrahim mwana mana na bon mavuzi mavuzi za bakota ya mavuzi ya etira na wande etira na merci pour te voir au la biso to za la blana mwana mama nana bo mériter Ibrahim bon to changer maman émission Ibrahim to za na Ibrahim o ya quartier latin mambe bandi awa Ibrahim mwana quartier latin lelo ba tebele ba lobaki mingi ba zuyo na boule ba sakana no ba zuyo na boule ba blaquer na yo va jangola ba tiki yo to se retrouver mon pouf o se retrouver na ngolo lande ko folo mde ko landa ko ba memeka mutu moko non ezali mutu moko te ezali voyage orchestre mo ba fato beta na campagne MP là ils ont la partie politique il y a notre cher président défunt président Tokufa Eduardo Santos fato beta na campagne na quoi ndé ezali orchestre mo ba fa ekende mais l'équipe d'avance fait que ngai na Bobby na Prise na ba merveille na ba directeur na ngai Edi le plus intelligent directeur mo rapio Edi fait que na bango parce que ça là que ngai passeport qui retard on parle passeport retard ça c'est passeport express parce que passeport na ino liboso espérer que na c'est express na boule que na zone na 2 jours mais oui bikinde ala l'homme propose de dispose ba umisa masolo ba umisa masolo ba noko fa ba kende ba ke biso to ke équipe ya deuxième tour to ke na ba tout ezaki non pas mal mais lobi c'est ba tout ba bandi za ba 12 ans kuna za quelque chose za 12 to za nini ah monde ba tikié ba tout monde ba jouer ba ba nzamba kela ba ba te orchestre courte de joie avec nzamba kela ba ba te ba tout baza na za ba kongo kili momba ba te marqué ba pe baza na pesi kombo te mais ba lo ba baza faut ka ba lo ba ils ont gravité dans le téléphone ba benga ngomoni bandia boni siko basutuka be na katsango na photo na il était commandé ba yambanga na Luanda ngana za attendre na no s'attendre ga bana ya gitambo mbat ba oyame na yo mo apena ki c'est cassé la terre grand mouvement na ina boîte mon na Luanda ba ya kuna ga ba mexicain ba brésilien ba portugais j'ai Luanda za ba latino papa na kota bena bona porte déjà mon na ba beleli mona na kata boîte sur na kuti na bobe tata na kofi olomide na kata boîte sur na bi masa mosa prêtre ateka pe na face ateka ko sanga ti mais Ibrahim montant okiti na ngola yo moko à part na ko na boîte banze moni ya ba congolais abiso lokaki ya ba musicien na so baza na top lelo à part ko follow mide bon na nenga mabete ko biso traîner ite boîte na sala ki na kotaki na sala ikaka lola 47 minutes dans 4 si bon ma mémoire donc on a 47 minutes dans cette boîte on beta banti mona bango moko ba beta ba africando on parle elle ba moni ba annoncer nga na koti pa DJ na bango ba annoncer nga abeti boro mo pa ba beta na ba africano mo pa
mopao boro wana abeta na africando après wana ba obeta boro na ipsi wana tango nakanga comprendre boro na obeta après ko beta na mbala moko ba osala annonce le président Eduardo Santos a dai tous les boîtes bah on a monté un scope bétail bah comment la musique n'habite mais tous les boîtes bah mon musique oui pour les amboka loa écoutez les soukunati écoutez la ngana boîte on peut bah faire tout beau à vida tout ça qui na bango on a staffé pas faire tout beau à vida tout qui na baté bé na ngola na écoutez la bisokuna ba kitambo ba mbaki on ndeni bon bana kitambo mwana maana na ye bana kitambo za prévu to kutana bango na 17h mais 15h ngana na boîte pour kuna ba boîte na bango ifungama banda tongo ti na ti tango yo za li pour que no bae na ina boîte ba 15h ba kitambo to kutana ba 16h heure mo ba 16h 17h 15h maman na lali et puis si parti ba so ba bengi surtout zo ngano na hotel on a hotel ngabena ngola to tamboli penza ti ba conseil ya kiti ba conseil ba misusu papa mo boye baka to kinda to ibaka msu blana le loko mi bra mo amoni okoli azaki mona ki tambo msu ki collègue papa msu ki collègue maman aina conseil papa be mission sala papa na biso ba papa biso papa sala ki papa na biso ba kayunza lambela mopaya tozaki na ba master père tozaki na bango mombo belé tout ça tozaki na ba conseil ndeti ni ba pesa ki par rapport ya quartier la terre par rapport ya papa. Vous avez concentré carrière tu chantes déjà bien, vous avez gagné boulot blanc, concentré carrière tu yebi ke ba wambre pas bien na bino mais concentré pas bien na bino ko follow mi de to père na yo mais concentré carrière no ko landa été de père que batu ba mona mabe na yete ba no mona mingi ya yo. Vous comprenez mon qui les gère ba tout ba pe ça blanc na concert obi ko follow mi de ta ke papelo wa liboso sala era comme quartier la to bilo wa ibsanga ne parle plus de ton père. Moi, on a joué pour nous chanter. Sola magambo na yo. Le chant. Sola mamba quartier la terre, sola mamba kofi. Vous comprenez? C'est fini. Boulot est pour ça là, ya mwana. Le reste nzambe mo aide. Il m'a dit que bandina kota quartier la terre ya mbanga te. Na lo ba souté. Ni ba pekisa ki yo. Oui, les gisa na mbonge wana. Les gisa na mbongo wana sengeza pour un temps. Après on peut s'en avoir déjà banda peut s'en avoir pour déjà tout sur la ouais ça va 5e jour on a tourné en ngati pour tourner en autre le la moza la tonga na bia mon amour tout non il faut na betanelo mo bondo mo na benga ki olobi na souhaiter yaka tu vois mais là qui se ma oza ma famille nanga ba tebe ba otala biso ni na lobaka ka ba lobi Pablo King de déclarer monto vraiment gouvernement ngolé PC charge nion sur ba conteneur ma nion sur lingi ba douane no vraiment bilono nion sur ko ma bien Pablo King de déclarer zana ba tebe ba zolanda yo blana mwana mama nana outi lelo Ibramo outi lelo angolo kiti pour ba to benga orchestre côté ya coupe du joie ba to orchestre na coupe du joie ba fula na bango ba ko peso mo chance mo temps mukie ba ko benga na bango yo temps mukie ozala rejeté et salondeni bon alors le bosso faut baïba courte joie na ba lo ba na courte joie on a mission mon akati on a Blanchard père nanga Blanchard basiste a sali 35 ans na quartier la terre tolongo la Doudou Adoula tolongo li Doudou Adoula père nanga wa Zaiko qui sont na orchestre petit Kalina sali 35 ans na la orchestre c'est à courte joie. On a salé 35 ans dans notre orchestre à part Shadow Bass. À part Doudou Adoula. Tu vas pas fidèle dans l'orchestre Baza, net ba c'est bien fidèle. Et tout ça, salé 35 ans. C'est 35 ans mais fidèle. T'es 35 ans d'été. Vous comprenez? Déjà ba fidélité nga mama ba wingi ni ngalo bango te. Déjà ba fidélité faut longo lango parce que au compter bané à Sergent te pour wingi munene et kufa. Vous comprenez? Donc mama ba fidélité ne kufa jour ngana munene dayaga. Maman va BCBG na ba maison mère ko chango te ngana suka mtasala 35 ans na orchestre à part Doudou Adoula 35 ans na kata orchestre ils a Shadow Bass mais pas peu chance n'est pas ko follow mide oye mbala moko ozui voyage Angola ba peu chance à chant ils a kine pour ko follow mide pe so tala vima ki chanteur ozo yemba bien Ibrahim ozo yemba bien ba peu chance ya chant mobimba c'était moni na ba à chaque fois musique ils ont moi à loterie beta papier no va bien ba moi ça fait bazana na raja latino ba tout parce que ba bazar tout bana banzembo ba pesi no nion orchestre mobimba na banzembo
bah ajouter pe biso bato toye mais bah ajouter ngai ça linga plaisir parce que ils a chance nanga oye mana ko follow mi question na mtawo répondre ngo bien ezaka boss yemo ezaka masa musa yemo boss mboka bato de tous les musiciens congolais ndako répondre on a ebizaka ke blana yelanga nzembo na yoka toko ta partie ndambu jamais quartier la terre secret ya sacré toko sakana ta biloko ndam o déjà koti rep na quartier la terre ba ta la biso ba te belé ba sepela tango yembaka toko ta sko biloko ndam poto ya sko na ba question au parmi ba bima te funa tuna yo oui net batiane oyanga motemelula lisano motemelula koseke lelo ezoki potana bolingo ya mama moke na yo tiane motema ngai na leli mama basalaka boete na bolingo ya bana okei ata elaka te o eloko yango nini oyo toweli o yo tiane lengela mwana moninga lengela ye mikolo milekiawa otalanga taliso te osali nini tiane na bolingo yanga na yo oya mvula na ndambo sheri yaka oya ngai wayo awa na bebi nzoto yokata na ntango ndenge ngai nakonyokwa mawa mai na miso butu na moi ekosilaka te chango ibyango te mabeli bongo ya bolingo awa okeye bate belé ba sepeli ba oki mongongo lisusu bate belé tango sko yango bolobaka ki o eza ba question toujours tuna o bate belé botongo ki so ya mbibla luka blana mais bate belé ba komi ko juger blana au côté quartier la terre ba moto pe belé ba biloba lo belé blana mwana mama nana bo mamoto boye na boye tango yo mo vanda ki o kindeti tout le bango tout bon baté tout valé papa ou abotio va porter plainte je ko follow mi na quartier là c'est ça que non ndé bon moni na ngai na zwa monopole sur la makambo na ninga mabete na bi ke bato ba comprendre nga mal déjà bana na bandango fona banana ko lo bana bato façon nga na se comporter ma fona zwa micro pour que belé demain mon balanda biso bien mo bato ba comprendre ninga na se comporter je suis un homme très compliqué moninga naza homme de rigueur pe naza compliqué atala bato musu na commentaire au fingo zoba mais tant musu pas dans le niveau na hotel na caboche na matière grise so bengi mutano benga zo ba chione na plateau boya ko beto sérieusement on dit makote so tali be mission mutu tu ba changa batel na ngane ne mission wa gagner ngazati je comprends donc nazal mutu na réfléchir ça déjà na bimara trop te déjà na bimara trop te na staffaka trop te na mutu mona trop réservé trop parler donc on pensera trop avant na lobelo on a genre pena temps réclamation nyonso nga na sala na média ya faux ya la rate ya faux exacté sauf que des marches au salon na média n'étant soit ba comprendre que on te faut tout ça lango boui pendant 25 ans et simbate de tout ça lango na média parce que moi no andimi ko souffrir andimi ko lala balibanda andimi malgré balibanda na to adiaka chiki mais bakaye tam so vanda 5 place bakaye vanda na gitambo mbato la taka na bandal tam so sokola ni mama no so na batu na monde ba masa na partout baza baswane la ngo ba yikeza ya solo mais to pesa ta respect na moto apesi moto na lelo linément ya vie nga carrière mo ke non beba okebeta papa fali ba finga pa fere ba finga na maison mère ba finga partout ba finga ozo cop na caractère la terre ozo pa nga ba finga na ba orchestre ono bitobimi te to beta na ba weka muzika wana nana eza ba orchestre ba tinel mais ba olando ba mbango na ba orchestre ba tinel ba do finga otiki wana ke meniserie ba finga ba maître ba chanter ba télé ozo comprendre otiki wana ke couture ba finga ba maître ba couture ba couturier deux ans ambalelo deux ans ba Congo deux ans taba débat on a reçu on a mulubate débat on a reçu on a muswahilité on t'a comprendre maman azolo beza mu Congo Mukongo atiki la ramoi na liberté te a régner Mukongo za na jalousie ya Lyon Lyon sera boti mona mobala jalousie ka e polobi mona na mto ko marwa je comprends donc lui faut vous abani ya babasi pour bani ya basi ba okoma ba chasser ba résoudre ba nyama ya mibali
Vous comprenez? Tous les royaumes un jour. C'est ça, la philosophie à Lyon, histoire à Lyon. Si vous avez un malembe, vous avez un solo au Kangamba. Vous avez la liberté. Non, 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 pour ça par rapport, on entend au yoki nanuke. Na tout temps au yoka te. Yoka. Ngai na quartier latin. Na coûté plainte à Mosaka, père nanga, ya wanga na TV mais nga bi père na. Ya lobaka na mona moko ça saranira. Donc on moni déjà na koloba na démarche que na botaka mona moko ko moni saranira. Donc je peux pas parler de lui. Ko kanga mané ko saranga sous pasité. Ça l'opacité. Jamais na yoka opacité. Et talinga ko te. Yo ne ngozo bakangi père mona yolo yo yebi ete bakangi na père mona yolo a continuer prison. Siko yo pas sino ezani. Père moko boina papa aboté mais papa nga lobi na TV kaza na mwana moko ko moni saranira. Est-ce yo faina saranira? Yo faina saranira. Avana mwana mama nana. Parce que moko bakanga mana nana ndefo yo beta liso ko bakanga ki ma nana. Pona ngana défendre yango soki ya kene na TV bina na mwana nga ko mona eblana mavuzi mambo mavuzi mpembele alias blana Mosaka. Na ngana défendre ngo tina moelle pinière. Mais tant que ya kene na TV alobi ke nana mwana moko na bota blana te nana mwana moko saranira so nga faut pas sinanga ça wa. Moi jour aloba bongo ndeba maramuto ko yele ya mabeto ya malamu na vina ngana longola. Ata komi président de la République italiga ata prison italiga muto ayebi to mona za fo mwana soki ngana za bien yeku bakanga ke parquet bonga sko muto akomai na tindela ki sai message na audio ke sai kanga ke ta ke parquet là yoka muto sko ya tindela ki message ke sai kangi sa blana na chaba message na ba audio chez yo no sai kangi sa blana songa na kende prison yanga sepelato nga sepelate. Relation à ce que je connais. Dans ces relations, il y a ça raché, était magamne italien. C'est bon. Vous comprenez? Ça y a innocent dans ma cambo. Viazandeka derrière, outin de Gassai. Président ça y a innocent dans ma cambo. Dans ma cambo, ça y a innocent. Tu parles ça. Pour le macambo, zande Mosaka. Ça y est à côté, à vivre vie na voyage na foyer na ba na à l'aise. Na comprendre na si magasin na oyete via zo bata mana si mana ye pas créer ma camne za na ngo besoin. Vous comprenez? Tout sur la malembe. Départ, total a effet, total a cause. Tout ça monde loi universelle cause na effet za loi universelle. Vous comprenez? Principe chinois, cause na effet. Muto abimi makwanza. Pour ba traiter. Vous comprenez? Ba traiter makwanza, to ba traiter infection. Ba traiter infection et ça dit que makwanza ebi. Parce que infection ça n'est pas père. Il est d'abord porte-parole de JB Piana. Mosaka ça porte-parole, il y a BCBG, JB Piana, le patron du groupe Wenge Musica BCBG. Comment comment on a TV au level BCBG 3%. 97% confié quartier latin, Cindy Le Caire, tout ça. Par rapport tout le monde a merveille et takaka. Non, bananga na kota quartier latin, combien des émissions merveille à sali au fin Mosaka. Il paraît takaka. Mututo bendaki ko ni boza zala sincère, total raba page, total raba nini. On a une émission sur ba merveille ba finga Mosaka, to J3. Ezara souste Vera mbabenda mututu mato ina lingo kwa makambo wana te. Quartier la te za na makambo. Belé ya solo la ba voyage ze belé ba album ze belé ba nzembo ze belé boteka kofi. A Gaza biso tout on a yoka suspension. Mututu abenda koni. Babe batuti mwana na ye banini tozana ye to taka père na ye to finga père ne to benda koni. Ça signe à respect qu'on fait le militaire que papa. Moi je croyais que Rosuka wana ngana benga mwasi na ye. Ngana benga mwasi na ye. Na bengi ye. Pour na benga maman te passer nga babota inga te yalba kaza mona mo sarnira. Bon na benga mwasi na ye. Na c'est là, moi mujono azo solo la wana. Muto azo solo na yana azana personnalité makasi. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme na mboko pe na Afrique pe na monde. Ce qui là tient place à passer. Ngana olongwa quartier la tente. Comprendre? Na on continue boulot na nga pe tala nga ka atenga na sa musana nga. Pour nga pe d'abord c'est nga sa ya kansanga. Je comprends. Non tika quartier la tente. Mais yé le roi yo karaté. Wenge za na bevenima ba yo kana so basangana réconciliation, ba betaki na ba stade, ba betaki na
tekela biso concert à Wenge pesa biso goût à télécharger concert à Wenge hôtel à concert à Wenge beta ba nombre de vieux belé mais yo rien so yo était avec Koffi Olomide soko za na posa ya bolo na quartier latin hein olozala clair tiki BCBG oyo sipona basinisa bato contrat bachela bato salaire ba pesa bato bakar oyo bandino boulot c'est fini ozoma na place oyo kendaka na bia oyebi mutato zo finga ye tant que ozotanga sata luka nini batanga ko moyena nzemba nzambe mutato zo finga ye il suffit ozotanga kombo na ye osala marketing indirect ezala ko bato lelo ba osala erreur na concert à Fali à Stade des Martyrs il y avait un aigle. Nous tout déjà raison dans les TV qui retourne daté et robet daté à royer manine autant comme il a fallu et ça ben rero à ça na marketing yo ya vendre produit na yo au lieu pour critiquer produit adverse vous vendre produit wana indirectement tout le côté ngape no mela no boki wana na tanoso za mabe solo vous so kuti ke boki na bilengi oleka o ya mela ka osani mais question ko yebisaka moi si na oteke na linga jeune garçon wana te ko meka ko sala erreur wana te jour au boka bona moi si wana akika ate okendeka pa jeune wana po yo comme tema pas po yo linga kete olobaka proverbe comment oza philosophe pour les autres oza philosophe de soi te ozo ko philosophie vino morote ngala zakina batu na bango BCBG zakina batu na bango bazo expliquer ngati papa chéri na le roi de la forêt bazo gazeye comment patron ya moi na no place moi no azu boulot o lobita msusu et osala que yo pose la bien wana na episode formation na otanga kombote azapeka na bien azapeka chef na des orchestres wana bato basali ke alonga procès alonga albima bako gangele mutabimisi mosaka na prison c'est moi c'est moi mulo boye na ba argument ke ba fundela ki mo bato ba na Facebook bato ba na Facebook ba comprendre ngati ba ko finga ne ba fingaka mais ngaza homme de vérité moi je suis comme Jésus-Christ comme Kimbango lo ba vérité devant ba roi belge devant procès ya ba kangaka ye de Lumumba lo ba vérité ngala za bongo na pona lo ba vérité na banga ate je te dis vrai mutasali ke mosaka ba libérer c'est moi ni wenge ni mutu moko te ya wenge ni membre moko ta wenge ba pele lela ki jibe na wera ba sepela na yete na makamba lobaka na TV ba sundola ki ye première prison c'était Koffi Olomide Koffi Olomide boss mtalembisa dossier lemba alembisa dossier talika ke petit na ngato zala na ye moso to kabwa ni otindelo ata 10 photos o bazala na Koffi Olomide sans jibe surtout Kabon nous obtient de 10 photos tiens on émission 10 photos bazala Koffi Olomide sans JB na souka pe ba kabele 3000 2000 et puis na pala c'est pe la na 3000 2000 prison tour anga ke pe na prison elo bakanga ki était daki ndozonga ninda kwa kenda samba kasala ba mutasala ki abima mwana ya wangana blana mtabimisi ye parce que Koffi na ba animateur ya Congo boss na ngano mona kana Koffi Olomide comme soit ba azo benge Koffi non ngaza kwa ba français babenga Macron ba américain babenga Obama mais c'est mon patron papa mo balzo alongoli ngana le boulou carrière mo ki na odaiba tout ba oreni baleki na wangate ne so ba ole kanga parce que na place monter pe sanga lumière lelo mutu mazo pe sanga lumière faut na respecter je comprends na episoke azana des animateurs na mboko oyo bande banda oyo za fan na bango no tanga na kombote toko tanga kombo tanga te animateur en soi porter de kufa yo so comprendre que quoi de kufa na tchaka sumu pepete na fula suba tute quoi de dayat na fula na ba fula na émission na bango na tanga kombote mais no ke mutu mabaki juna mumbafu te na ebité ngabi ka na des animateurs mona Congo mais moko za camarade de père na nga mutu na moi kitambo comprenez que faiblesse à boss ezaraye po linga animateur ona mingi na jouer rôle na bengi animateur ona sans boss ayeba na bengi animateur wana na se benga boss juna mumbafu moi yebite na tangi koma mutu te ba animateur ba camarade ya père na la kokitambo bazé belé zara juna mumbafu te papa na bile kutika pe mané na kimia amta ba problème ote na bengi ye na se benga boss yebisa boss abenda koni atika mambo wana abete kara ngana ko régler makambo wana na okina palais pour surtout on a des familles ba kongo na baluba baso la kenena na ela baluba ko ela bakamwania ko na so mwasi kamwania ya mobali mavuzi pembele ndoyi nanga mais so na nenga spiritualité
namona ba Congo ba bitanga ba koka jam akina na ba baluba bandeko na suba na kankri serwa baluba na okende pa baluba po ba Congo ba kotela rae na okende pa baluba akina baluba na pesi ba rapport na si bango ta mwana bino abimi boloko ko se tromper kaka si net abimi boloko po ya gagner procès na otale ba média na gagner procès nini ezate una oh muta sali ga yo bima ezanga mutu na benga ki papa na ngana na abengi grand prêtre quadra ai c'est que aleleli ai c'est il s'agit na fukama ouais si bakanga ki ye to ezaki azokenda azozonga po ezaki ke bakanga 20h azongi ndako appelle le koleleki si bakanga ki ye nga mutu na sali ka bima mwana ya boya kawana na TV ke on prend moni ADN talika wabia père ngana problème moko azande trop porter parole que papa on comprend nia ça non episode avec après concert à Wenge exosengiama na Daïda Mpiana basala ki réception mo bayambe ba papa na bango ba papa na bagende fête na bazale ba Wenge bazonga na 4 ki papa po na bango ya ki papa yaza na problème ozonga na po ya papa il vit avec moi comme JB et ses enfants et ses musiciens non lo babonde to za souci mo boye 12 te papa Chirabe tarabane 12 te après na ba mal la tête msuna babane pe baza mais azala kana bana na yi Noël Ngama Makanda azala kana bana na yi Blaise Boula azala kana bana na yi tata azala kana ba masa na ba ibonja. Vous comprenez? Mais est-ce que le problème est allons porter parole pas na comme papa de l'eau senga vraiment pas azala papa na ko pas souci non vraiment dans souci que papa pe na carrière na yo avancement on dialoguer te na ba rebelle nga na milia musique na minito na kota ya mabe mona milia musique na kota ya ma ministère tout ya Congo na wa kufa na lwambo so ba sekusi fanatique nanga je te dis na ba fali pour pas ba faire tout fanatique nanga wana yebisio so ke vana ba ngana za te so ke to lela pechu wana fort na ko yemba to na comportement na tout na ki mwendo na ki elongi na ki to ba fananga comprendre na yo kama solo vie na ndinga mabeto na ndinga père nanga place oza ato wanga nonga na walo bano kaka to sa no afo wanga nanga na ba neno na to zonga ba neno na au père de boulot na BCBG kalaté sozo continuer na comporter moza nango ba sepela na hôtel na mambo sala père yozo kinda ko finga ka quadra na retour pe ba merveille ba zo kinda finga ka papa chéri personnalité papa chéri ba na ba Daïda ba vandi ba moni ko merveille azo finga papa na bango po yo kinda ko finga boss na bango na azo sambu sa personnalité JB est nature yo mona papa chéri za nature aluka makambo hôtel comportement était na stade za nature ba wela raté na bi ve mon pa we monta tout ça là au nature neto mon za ba nature ba wela raté Mario donc yo comportement o yaza nango za comportement ya ba BCBGT ba BCBG ba rabongo te ba BCBG ba roi Roger Ngando ba ta pio yo mona wana ina TV nda ofinga ba to prof ki bes muto to moni kana BCBG kana nature ofinga wana ya koloba ma eza ba BCBGT ya ba ni ko batala ba ADN na bango bien ya wenge wenge nini wenge BCBG beza wenge ADN na BCBG za pio bref le lo fali pour Pantimba aigle mamutu toi dans la porte-parole à ça la succès aussi porte-parole baxarani porte-parole tabeti sangobila ko fait le midi grand prêtre quoi dans ça succès na loza porte-parole papa chéri mbadani na lingi et porte-parole et ça cop même mon beau créer et ça la plus bien beau survivre nango comment il aura fait mon se foule ngo chango sous tonga to boka ba oyembelo elo ko pe me ko basuki kanga so boule kufu ba seko ba oyembela kanisa ba suspension va na palozo kemba comme aux angles ba mais faut pas chéri na ba pesa ba ordre c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous Rio boule rodae ba benga ba tona tu ba idaka wana na ba 100 francs oko zwelo côté soki tembe tuna ba sha ingenge vous comprenez tout le monde ba kaluji ba buka ba ya show papa chéri poani avant na pota mo blague mutu bino na ndobo ke danzi na bandule me obenge pena bo soit tete soit milo wenge pesa ordre na batu na bango ozoboma musala no pamba wenge ba ba okende Cap Vert solo la mamba Cap Vert wenge ba ba zobeta ba disque solo la mamba ba disque pourquoi l'impela ki ndule te solo lango
comprends? Pourquoi na ba ténor ngo ya wenge to mona ka Emelia mtazo yemba ténor mtatika la ténor a solo ka Emelia. Solo la mama Emelia. Solo mama le makaba auto moni ke ye kam to za compétent na ninga système. Solo la. Solo la ke titina beta ki bien, solo la ke passer kusangela beta ki bien. Ba si je se belé. Yo si je no eza kaka Cindy asali boy. Nani Quadra Kuramana asali boy. Nana asali boy. Bon, ngana osenga ozwa courage. Si na BCBG ça tient plus, ça va être à demande ya ka quartier la terre aux le bienvenu. Nyamakoro ki sonite. Nyamakoro to ki. Bayambi était. Bayambi. Mais merveille dans un quartier la tête et moi mi maintenant ko follow mi de a PCA de na quartier. Na lobi na yo. Okoko teno pe na Congo. On a un aéroport. Obiga aéroport eza frontière. Poko teno na Congo faut malibanda aéroport. Malheureux za dans la rate aéroport. Mais mon pas on a PCV ma va. Okolo za dans la rate aéroport. Moto za na rate lupanga feti. Sono ba servir et aller la rater pour biloko la mami na nombre des invités. Attendez votre tour. Mais à toutes les questions bat batuna. Dio montant vandi oza moi union sauver au sala. Na kati question de union sauver au sala. Et na répondre intérêt BCBGT. Faut répondre non un oui bango. Intérêt le bosso eza $20 au ya zo na be mission na ba journal. Biso to bino to bochake bala. Tenga pesa rela te da ke vir. So ra pesa o pesa raté poza massa nanga. So za massa nanga te o pesa 20 kuna ba pesa ambon. Comprendre? Ba 20 balles azozwa. Soit quand c'est moi 5 émissions 100 soit bon actualité 47 ans on le suscité pour orso en anan balanda ki pona roswana Mosaka zalaka grand philosophe obi Mosaka yo beba wapi jour où azora décision ça la guerre na Sankara so Sankara tellement likolo mafinga ya critique vous comprenez parce que pour ya gagner Sankara to ba beta batel fallait pe abuka philosophie aya na je mafinga so ya koti na po ya mafinga e bakisi ba nombre de vies il bakisi ba 20 balles wana ba pesa raé et au salake moi zonga lisusu na masese ezate on a baki aza muto nini so avant émission banda Roger Nganda le français to beta place boso ba yo ya Mbappé rangeza la ige miliki na biberon azaka na posa ma paté ngolo baki papa chéra koli bozela banzembo ba maloba danger za na banzembo azai ko expliquer kaka banzembo so ba to wana temba ki tala ba émission na ya kala ando expliquer ba proverbe ba banzembo mais pas comme atile le ngolo ko finga na ba bêtise il a pas ça là débat na Sankara donc à côté na fleuve Sankara na royaume na Kufa royaume c'est royaume philosophique Kufa et comme royaume de Sankara en fait à comment Sankara on se comprend d'abord ma philosophie Mosaka parce que tant que pour sauver honneur ya famille on a mavuzi que baza ba philosophe ya ngoninga na zo jour na zo décision ko se médiatiser et ça bon na yebsu batu lelo ba baraté et ça jour au via comme ko ça la guerre na Sankara ma finga. Vous comprenez? Il y a ma fille. On vit qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux dans la maison mère parce que père n'a pas fini à m'empâter. Oui, oui, père n'a pas fini à m'empâter. Il y a un sérieux problème. M'empâter la mère n'a pas mère n'a pas chic. Parce que la guerre il y a Sankara na Mosaka fini à m'empâter. Bah c'est racheter les lots pour ba yokani. Non, pardon et que l'on la sanction te pardonne balimbisani pardon ko longola sanction we ranson ne jibe pe na ba finga na rapé au monde makako atseten o pas ça pour naib so preuve lelo naib so preuve lelo so pardon longola sanction o bi ke soko bimina moi sia sida sans préservatif o sengi nzambe pardon pour ne kobo nzamba alimbiso pour ça ke kobo mais sida nde fozwa sanction no eza sida fozwa non oyebi oh sanction pardon est-ce que longola sanction boyokani me makambo bowelela na miteme silate ngala maison mère na sala te senga moko bazwanga na yana publicité na yanga moko na yemba danger pe na pona surprise kapanga na nzembo mama la temps fort nzemba pasi mais so nazo serrer problème na maison mère bolinga ba tindiko yemo kutu mama malamu mtalinganga na maison mère koleka mampata zate bando benga musicien mampata mère na linga ngati ndela mbongo bilamba linga epina ngana za na orchestre wana camarade maman so chiki mais quelque part ba to wenge ba hôtel apeke ah le père na finga merde vous comprenez et là t'es pas usanga lelo on nous a tout la musaba pota mo ba mo na ebisi OK pardon ko longola sanction te makambo azo sala lelo na cartel la teza makambo asala nga pe kana wenge sauf que turo yi pour poli parce que Koffi Olomide grand prêtre Quadra à comprendre jeune ayo souci à quoi de talent ya moi na ne bima
aotala ne mafingano wana te talaka ya blana nde ebima soka za mutu mabe kwa trana yozoloba enga bande ko dévoiler ba mabe oyo salanga na média mutali boso interdire na caractère la te e kana sisi tese lobby na on a parlé yaka plus question de parler le mal de ton père à la télé so na yo ki ngo suspension maintenant lobé bon fa pas tika pe ko nini ya plainte wana fa afina ngati ka po fa ki déjà o ba fundi na likambo ya kala likambo da ki mambasi li lecteur ekou fa ki déjà mais est-ce que nga na bengi mwasi na yo obikutu nga na bengi mwasi na yo so za sage ngo bla na bengi mère epsinga na tika makambo ba okanganga mbamo ba ino kaka na sepele na Sankara de Kunta obi des dernières émissions avant stade Sankara ne parlait plus le mal de Kofi Olomide alors ba kina TV na France na émission wana émission précédent émission avant le concert à les 30 azai ko loba sur Sankara vanda ki penza concert à les 30 alongola ki distraction na Zakara Salibo comme pena na tala na za youtuber na za internaute ozo comprendre vient d'atikale kana distraction le soki moni ndamba peluso bat bayate wana na concert a wenge fallait tonda pena débordement ne babeki bat tonda ti baki mpwanza mtasale pena baki mpwanza na bat bayate za père te bat baki pona yo siko concert et za père parce que parce que ni concert ezaki na réussite quand concert esimbe concert a bato betami nango réussite to réussite ngana porte parole a wenge te na lia kambonga wenge te na vivre na mbonga wenge te ba wenge bakabela ngate comprendre ba edanga te ba pesanga boulot te bangwana nyoso 4 administrateurs wana baba père nanga nzana aden baza ba père na aden na wengete mwana Messi ali mwana Cristiano alingane Messi comprendre na to boti mwana boti mutema te bo papa wenge be fo wa wenge papa na la journaliste boyo koma chroniqueur ndé mais bat tout nanga yo lo bakaka papa to sola biso non père wana ba pesanga boulot so bana baba père nanga ba pesanga boulot te na luka bango tout ba pesanga musala te sko papa kulutu mo bomona ka fo boyebisa biso ke te bokenda papa kulutu wana te aza fo ya sala ka sko papa kulutu ngoye alongoli yo no makolo akomisio véhiculé alongoli yo mbeya akomisio apeso résidence mona sona bengo na parler oganga mabe sona bengo na parler apeso résidence papa kulutu na apeso avion papa kulutu na mtakendo lakso ba Laurent Sokoko papa kulutu na bengise na présidence na Angola memio na Congo ba memanga tapa Bugumese c'est pas papa na ngana wenge na memanga tapa chef du quartier mais na komi na Angola papa kulutu ba bengisi ye moko na présidence mais bla na beta complet costume Bobby beta complet costume directeur Edi beta complet costume mais vrai beta to ke na bino présidence obi nga na mona Joël Lorenzo na boy na bulaka to na soka ba noir moko papa noir le roi libuma muselege tata na ben oso comprendre siko papa na bomone mabe pourquoi soka zo kana osala nga mabe bino bozo loba soka o memanga na présidence pourquoi pour la présidence na memanga na Angola tikelinga ba relation ba benga ngati lelo nsuba loba pese lengi pesa la te bato musuba loba bato tuyo ko bakima quartier la télé lelo no episode secret moko ba musicien tout monde bakima quartier la télé ça te pourquoi dans ma bé rien bakima répertoire quartier la télé ko kimi so ba bengano te eloko te o kima répertoire dans plus de 3000 chansons la journée faut qu'on nzembo moko so ça les 30 jours comme na 30 chansons donc comme na nombre de chansons ya nombre de jours sur na kota na bakisi pour la saka nango déjà na bakisi susu comme tayebi que répertoire quadra mobimba ta bengi fe na modoko ko kango te ato bengi ve Suzuki ato bengi Soleil ato bengi Fali ba ko yemba banzembo ne tout est pota ye moko pe prêtre banzembo ne musu faut rappeler yango eleki ebele vous comprenez eleki ebele en fait bazaka yena ba papa so a rochero taboulay ke bala ba ni so nzema papa so rochero taboulay eza danger mais malobeza nango muke wa na ko bala yo ai kachumi même pas quoi de na mama talangonge zobeta don Piero talangonge sekokie na bolingo yo la kakinga eska bandeli toke kaka na bolingo yo prometa kinga kolinga te komaya oseku kolinga te moto aya koaye yaka na yango malema dinga no zelo sanga ke côté mo bandeli abandeli te mais ceux qui partent au chéro papa se taboulé au kangata 10 000 nzembo facilement pour na kobala yo aika akeke maseba
na melaka oh anosa ne ba chanson répétitif mais ce qu'on a quartier à to ki mapo banda nzembo banda ki malobezo zonga te Nembele kiwa oyanga motemelula lisano motemelula kosege lelo yezo ki pota na baneli koteni akende kaka parce que ça parolier banze monera na ba 300 phrases il faut kangango okima ba momi okima mezi okima mili ba masa no ba bando kota quartier la tokima so ba tu wana zo lwana tu wana ba masa na so ba kima ba ba staff fa kende chetemba fa kende ngwasoma taka nzembo les ateurs oya na concert ba chelo nzembo to beta nzembo boko mo beta monoko na micro des fois tout balongwa des fois 3 fois comme mutona futaka yo mbongo ne par mois ye banzembo nete e ko mona ka ba ko mo matsa muto ayi banzembo yo ba matso to ba dimnenga wana prêtre oza prêtre bo ya kitati le micro yo prêtre yemba banzembo nga Ibersal ngayana répertoire so aye fa ndoka so ki Ibersal yo quartier la te fa ndoka ngabanda B20 ba ese chance ba ngaba sili soka monene fo banda kuna afa yo boka biloko no banda no na ba B20 ti na ba mukusambwa oyi passe au monde on comprend ya mona tout la mouisse. Mais dernière question pour Kabwana biso na mona mama nana to be sala biso si sala biso question ba to lo bisi ba te belé na procès na bona plainte ya Blanchard Moussaka ils ont monté ba yo lingi kombo na mu yambi mwana ne ba boloba mutafunda ki ko follow mi de to sindileke bon au moins précision mambwana so kutaina honorable yemo walo baranete botika mama batava ne calme respect na ba mama ba botaka biso soki Maria kanga makolo me bobengana ba demo ya komba Jésus te Jésus nga bota mama orne ko na vidéo to moni za bonga bike mutafundie yoka na sisa philosophie na ngana soki ko kata kanga te c'est bon okimisa mayele soki Maria kanga makolo me Jésus bota mama orne soki mama na kimbango kanga makolo me bakimbangise balaka te kimbango nga bota mama orne na mundele kututa na respect à ba maman avec une Europe privilégiée à ba femme hein ba tout ba privilégié so na moi si ba bengano na parler na mikili ba na mikili ba ibo 100 mètres et pourquoi mundele comprendre que ce qui te za pour na ba maman vous comprenez ce qui te za pour na ba maman on a besoin religion ba tchango na genre féminin la religion nzambe soit dans un département mo talinga ba de kolika ba département nyonso pour na paradis na ciel kuna na ciel place nzamba la religion ya la raté kuna la musique nzamba linga musique makasi mundela la musique a na genre féminin la musique la guitare pourquoi oui pourquoi pour na ko honorer ka ba femme tout fan da to beta maso na biso mibali to na mitema on supporter ngaza na spectacle mon na comment basi monde tout basangani batomboki pona ni mibali ba créer ba guerre na monde mibali ba sala ba makambo mabe tête tout ya monde ba président tout de la république ba koma bana basi mibali pe ba boya te ba chaba na basi na kata showbiz na spectacle ba cheba na kata showbiz ba to pe sabino pouvoir de bolobi biso ba mibali to créer ba guerre ba Ukraine ba guerre ba 40 à 45. Mais si supporter le côté fongola soka bolendi to pesi bino pouvoir ba fongola carton na we ba pourquoi ba gaya ba mana ba terrasse ba pourquoi bena so ba mama tout benda ba bike soki bo ko supporter ba pour côté bo ba bombe nucléaire de ngolo ba ni motema moi c'est fragile je comprends pour finir mona bato koloba mona bato o abimaka na été alobaka na été ayigira na kana TikTok ngana sala nini mama po balingaka ngae aloba na été ayemba ne kaka ayem tafundaki na lobi orote na bibite mtafundaki na bia o finga mtabongo pourquoi o lobandolo ba maba mtabongo pona nini to swana entre nous un sage atelbi ke bangon balobaki bon ponga na loba bongo soza noka sage okima noka bongo enoka na batu no mibali bosona ka sona eza pe onerte père nanga sona na ba master nanga merveille rambo master nanga ti bébé J3 za camarade nanga la guerre à musique non yeba tala ko kimara cible te adversaire à Moussaka na mokili za Sankara so anaka na Sankara c'est ba bongisa we bongisa ni wenge se bongi ba ko finga na to bo finga na bobo sana na mitema bobo sana te ba sona na Sankara et simba na Sankara bikedi na ndika lipa na mwamba je comprends mai na mbisi et simba bango de so vena nga fali ko mosona na faire souter faire au mosona suna fali te fali au mosona na fabrication na inos guerre baby
Vous comprenez? Il montre que Quadra ben na ko nya vana na. Pour bato ya ko discuter na bona musique bazara soute. On a kata nini za ba komi ke madame yebi ke ba komi ndeka bokoma bo yo pekisa mutu za biki na e o pekisa mutana chomo na koma. O pekisa ta. Yebi chanteuse mais kuna ba makambo na tionga na yebi alobela BCBG. BCBG na makambo ebele. Album fo bima, fo cha papa chéri moto fo bimisa album, fo ba ke Cap Vert makambo lobeze belé. Mais na ko bima na e c'est blanc na moi na maman na. Ko retenir mtabimise na prison c'est moi. Démarche nanga na boya ko lobango na télé mais c'est moi na bengaki l'un des animateurs au Quadra ni papa chéri oui rançon baya kité oh baya kité oh nando expliquer ba tunios nalo basiko to lo bato ken na biso Bogis Bompema azana kin Bogis Bompema azo finga Quadra Mosaka azo finga Quadra mais comme ba beta prison Bogis na kimisa poto na kimisaka entre parenthèses bato ba pesi réponse ba supporter bana ndako ba pesi réponse pourquoi ba kimisa Bogis batika Mosaka beta prison tu sais pourquoi vous comprendre te bino bato ba na ba commentaire ne bo komboy c'est que lenda mera ngenda ko lia fungule boya ko lia na ete bino bo da ba desu na palais no Bogis banga ba kangisa ezaki ba gafa ba ofinga mutu azana niveau na bango te Bogis na père nanga Mosaka mais comment que bakangisa jibe mpena kimisi ela na lobi mamba jibe ate na tangi komba mutu te tika papa chirava na ba musique na banga ba wenge ba yokani na regretter ka via ba massa nango bazana ba maison mère via ba massa na bana ba BCBG na ba pondération na nde ba komi ba chômeur nde ça et oui rançon na voyage na orchestre na Italie ngate ngana regretter ka ngana peso info ngana regretter via ba massa nanga je comprends mais Bogis ba kimisa ki mais il batika Mosaka qui prison pourquoi pour comprendre les caractères ba ya quitté première prison Quadra mtabimisa deuxième prison ngam na kende ko lela pa animateur wana pour ba lela pa Quadra alimbisa ye makena TV wanga ni ote ba ya na nga wenge papa pa na ba ya ki ba moni pa wenge za makasi wenge baza concentré nga zaki na producteur ana Madou Jabi alinga kana kutu makamba bongo te nga zaki na ina na photo na ko rançon na sali vidéo ozo provoquer wenge tout a vidéo wera ozo provoquer wenge tangine ko monter ma bekende za cible ke ozo provoquer wenge te tout na habité wenge to te nyons ozo provoquer wenge on provoquer wenge c'est qui il y a problème wenge za na ngote tika ba wenge baza calme baza distraité pour musique wenge za na problème il y a mise à jour à musique té na nenga mabeti na ko taki wana ba père na mais wenge za na problème non ya mise à jour eza na nini ke lelo so basali remix a buba kala ibuinge bat boyo kangote na kutani na bango na sa bat boyo kangote papa chéri kuna a mo beta ba beazo de gen ba santé touché a sala da mise à jour a rumba na e kuna pe maison mère ba mo pe beta la mo chacho BCBG ba mo beta la mo da chacho je comprends obi na nenga mabeta muna soki pena mambo bango ba sala OK ça sème na Sokoda bando sala ko fundela bat na droit de style obi droit de style nde bon mala to bikaza na reggae na papa tabula na fiesta makambo lomba na odemba ko felo mdaza na chacho so inosibeza na bord na benga ni Afro Congo ceux qui bena ba funda ka batu ko na droit de style obi ke musique ya Congo fait kufa rapport na beta chacho te c'est comment on est chacho exact Zadio, c'est du cartel à tête. Omba. Obité. Na wenge pesa pa weka pesa. Mokolo enga tika talilo bate. Na kanisa kakoka kikozonga wale soir. Ive okota zalaminanga. Aloba faiblesse bula uta loba ko na loba Quadra nzapa mena moni na bima a changer na voix papa bon ba loba ba mvia quartier la terre mvia ba lobia wa wengeza ni na maloba non ba on soza moi yebite kendi ki lokanga bona ibateni Nathalie so 6 jours à Souka
ti jour asuka wenge kabwana tabu fatu chéri mwanango bonzenga ala wana tu wana ezaki ba tabulei musique tabulei ba soul jom vous comprenez dade lembisa nanu ngai pena lembis c'est du soul jom tabulei mais po ba koma awa hein po ba koma awa ya ba omba c'est qui Mutana bolo ba kiya mfia bino. Bon nasina wa lisekwi na ngai na maboko mayo. Wape chacho. Chacho. Lobali loba rebikisa eza chacho. Chacho. Tata Mobichi. Irene Mokabila mabeyo salingae nana beta chacho te. Tamso ale makaba. Il était très joli. Atikala ni kana bakita boulay na yi. Vous comprenez? Mais le reste c'est tout ba chacho men. Donc wengende kopia ko follow mi de ko follow mda kopia wengete. C'est bon. Souka pas bloqué. Ya sola mbala moko. Batangola ba ole langa mabeta ba elinga so pas bloqué le grand déclara. Yeso oche ba conteneur no atabiki na kate ebunga te pas bloqué moto. Gouvernement ngolé PC chance. PC charge wana. Parce que na nzembo moso koti ata nzembo mo ko felo blé ça bien. Tout ça on na pour ni ko le plan nzembo mo pena ya pas bloqué na ye. Kosenga yo motema na yo lelo loka moye ondimela ngai tala mosiko yo nga na utie sepo ya koluka nzela bolingo ekobenga ngai pasi na nga Pablo Kinsala lokola ezali pe ayo ya ozalaka elili ya mama salaka nga plaisir ponga yo molema ya mawa mama ngaya wa motema pasie Pablo Kingaya wa mabanzo mingi malekie nanzoto nanga Congolais solo